maman Hélène Nitu. La providence alimentaire. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Webne maman ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Qui n'y a ezali nako banana ko pesa merci mingi na bandeko nyonso o bayambi la providence alimentaire à Kinshasa. Na yeli bino eloko asika, eloko ya kitoko o eko sepelisa bino o pe sepelisi pe bandeko mususu. Merci na ba o basi ba sepeli na la providence alimentaire à Kinshasa. Et la kisi boye. Ba souci na bino esili. Ba passe ba transport et sili. Pourquoi sili? Parce que yo ko vana nandako maman il est anitu akoya ko livrer yo esika yo zali. Donc la providence alimentaire na kati ya mboka Congo maman il est anitu na kanisi bino bana Kinshasa. Na kanisi bino la providence alimentaire azo ça ba livraison à domicile. Livraison à domicile. Et la question était au commandé biloko yo za nango posa. Na kola kisebino biloko o naza nango. Soko tali biloko oyo maman ile anitu aza nango, yo sepeli nango obengi maman ile anitu na WhatsApp. Na numéro nanga habituel. Oye muto atala ka maman ile anitu ayebi numéro ya maman ile anitu na kochela bino wana okomona numéro nanga benga na WhatsApp. Ata na Kinshasa benga na WhatsApp. Atana na Paris benga na WhatsApp. Ndeko mo episinga mamelian yo sala pona na sali pona poto mobimba et pona zo sepela parce que na moni bande kwa Canada na tali penza bande kwa Canada ba commande penza pa na tokos bande kwa États-Unis tokos bana France bana Belgique ban Allemagne, Angleterre, maman elle est à Nitu. La providence alimentaire à Kinshasa. Nazote en gros, nazote en détail. Livraison na Kinshasa mobimba. Ezo salama. Yo passé ka commande. Au Beninga, au passé commande. To livraka à temps et en heure. Chez nous, les clients est roi. Les clients est roi. Toza ko s'occuper na bino malamu. Oza na poso somba de taille. Oza na poso somba en gros. Nyonso ezali na la providence alimentaire. Bota la ninga na zo la kesabino. Livraison de salama à temps et en heure. Chez nous, les clients est roi. Alors bota la ndenge nini biloko o tozanango okoki ko commander nyonso partout si ko zali yeba ete maman eli anitu bokosali ata naza na Paris komi tungisate. De toute façon na vanda na Congo te. Congo na yaka koya na vanda rade na Paris. Benganga passer commande. Gérant à sa livraison dans le bien Kinshasa mobimba partout si kozali tozo koma les clients et roi avec la providence alimentaire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voilà la morue la macabre na mission en Norvège ezali ba carton autant de cartons c'est tous en besoin pour recevoir awa dans la providence alimentaire chez maman il est à Nitu yo so za nango posa au soir, au macabre en Norvège, il y a un mot. Au moins, le carton, il y a un mot, le macabre, ah, on va comprendre, la chambre, il faut des alarats, bon, nous avons un maïs, et quoi, qui m'ont dame, le macabre, il y a un mot, le carton, c'est un mot pour ça, au Gozon, dans la providence alimentaire chez maman Hélène Nitu. Le carton, il y a un mot, il y a un poste, il y a un sauté, il y a un mot, ah, il y a un poste, il y a un mot, oh, il y a un mot, besoin, ezali. Nous sommes dans la providence alimentaire chez maman il est à Nitu. La poisson d'ailleurs, les coquilles ça mis vraiment. Les gens va produire secteur, ça va produire frais, surtout produit frais de besoin d'ango. Il y a modèle niant surtout les alliés. Voilà bande au cas de la Edisibino en tout cas. Nyonga libumoleki nyonga okolata. Kanisa mama tango wana bomoy, kanisa tata mosta wana bomoy. Kanisa noko biso tozana biso ba bantu to pona raté. Ceux qui maman azate tata mosta alia, ceux tata mosta azate. Nous avons ceux qui nous voient, maman les qui a roulé, tout ça va bantou, tout ça va congolais. Commandez. Dès que maman il y a dit tout, le numéro n'a pas besoin de là 06 15 31 69 90. Voilà, bande de bonangai, ne vous avez tout nangai, vous avez pour ça au monde à foufou, au monde à lion, au monde à nous sur les alliés, nous sur les alliés, la providence alimentaire, nous sur les alliés, nous sur les alliés, des besoins comme on a la so iko tina ba semu na yo en tout cas tina na ba modèle les ans ngo semu les ans nyonso vraiment biloko nyonso posa na bino ba bosenga na bino na la providence alimentaire ezangité ezana ngo
nyonso to eza nango. Donc voilà, ya on a la sabine pour tout nango maman Eliane. Ndenge nini est-ce que oui ba sac ezali ba 25 kg de bozo mona wana. Naza mingi na ba 25 kg, ba 12 kg point 5 naza nango pe oyo ne bozo mona eza nango ya voilà. Ba 12 kg point 5 pe eza nango ebele, ba 25 kg pe ezali nyonso ezali bo hésiter te bo commander livraison vraiment à domicile hein. Bon ça vraiment livraison à domicile. Famille vandi nango maman vandi na ye maman makolo esale passe ya tambo alisusu maman vandi makolo passe komi tungisa te benga ka maman Elia Nitu akosala livraison à domicile na ba modèle ya ba semu ndenge tozaka nango awa ba modèle noko baloso ezali baloso epai na wana kisabino noko nyonso to wana kisabino nyonso. Voilà ba vivre frais nyonso bo nango posa ezali ba vivre frais ezali nyonso. Na retombola te pardon. Ndela biso que to sala en gros na en détail gros ezali détail pe ezali wana ba bisi bozo mona na kwana retombola te pardon. Eza gros eza détail ba en gros yango wana bozo mona nyoso to wana bozo mona eza ba bisi ba carton makaya bu nyoso vraiment ezali bosenga la bino mo boyebi la providence à Longanzala donc la providence à Longanzala ndenge boyebi. Voilà, ba modèle ba soso pe nyonso naza nango, ba modèle ba soso eza nango nyonso tout ba bosenga la bino so bo nango besoin dans la providence alimentaire ezali bo mitungisa te nyonso to ezali na ngala la kisabino po bo kanisa. Comme ça ba ka maman dit tout kaka vivre sec non vivre sec te vivre frais ezali bosenga la bino nyonso tout boza nango déjà dans la providence alimentaire bosenga la bino nyonso to ezali ko kisami déjà. Voilà, voilà ba quiz toza na modèle à quiz toza na quiz bouilli ndenge ezalaka awa na quiz rôti hein quiz bouilli soki quiz soka bouillir donc soso makasi pe ba koma oteka ye ba quiz na ye soso makasi na soso ya pete nyonso vraiment ezali la providence na ebisaka bino alonganzala la providence alimentaire vraiment alonganzala ba carton mabungo eza kote nini o bakata mabumu ba mabumu ezali biloko surtout bo nango posa bosenga na bino nyonso tout eza nango bo passer ba commande bolesa ba mama bolesa ba papa bolengela mama papa bolengela bandeko botika na Afrique balia nyonga libumu eleki nyongo ya kolata. Allô, bonjour, ici c'est votre deuxième maman Elia Nitu tunalibino kama solo ya biloko ya kolia la providence alimentaire à Kinshasa. Nazo sala mbela nazo belela na bino bandeko na ngai po ete maman Elia Nitu na la providence alimentaire nazo sala tolobi livraison à domicile. Soko oza na famille na mboka Congo ko hésiter te obenga maman Eliane o commander biloko na yo kozango à temps et à heure o koza biloko na yo vraiment. Donc on a za ko belela la bino nyonso ba ibolinga ka maman Eliane Nitu biloko yango yo bo composer maman mo panier na ya petit déjeuner bo s'occuper na ba parents tango bazana ba moy bo s'occuper na ba bokilo tango bazana ba moy eza vraiment important. Nyongo libumu eleki nyongo ya kolata na belele bino boya ebele livraison na bino à domicile à temps et à heure avec maman Elia Nitu la providence alimentaire à Kinshasa. Ce continue mbongo na epa ya maman Elia Nitu maman biloko na yoko koma malamu na esengo nyonso pe na kimia. Ce continue mbongo epa aleki ya mwasi akokenda sombi yango kabelo. Tanga kosomba kabelo akosi mama na linza za miliki ya mukenzo ka yo tinda kimbongo ya linza za miliki ya munene ya wala mama Nitu aza wana pona ba livraison na bino bo mitungisa te bo bengo be maman Elia Nitu akosela bino livraison à domicile sans problème. Voilà, tango yango ya kokipe ba boti tango bazana bo moyo seki ba boti bazana bo moyo tango ya kokipe bango yango yo poso ki bazali susu te ato dépenser combien ba komona lisusu te bandeko c'est le moment ya ko s'occuper na ba boti très important pour na ko s'occuper na ba boti otini le mbongo pa maman Elia Nitu alors yo ko za livraison na ona kimia sans problème. Voilà nyonso ezali
tinda mbongo mama Hélène takende ko livrer ba bote sika ya bazali akende ko livrer ba bokilo sika bazali bongo pe baninga yo tika na Congo soko sombeli bango mayonnaise ko sani yo se loko te sombela pe bandeko oyo tika na Congo sombela bango mayonnaise ozono kaka mapamboli soko sombi carton ya soso to pe carton ya ngombe ko bosana te somba pe tomate sombela mama tomate poko ka kocha na kati ya sauce boyebi ba mama balinga ba sauce boloke sombeli mama tomate na ye ako kolomba biloko na ezala boloke mama le kitoko dimwa mama esepela kozangisa mafuta te po tango sombi carton ya soso ko bosa te ke mama azala posa ya mafuta po alambela soso oyo yo sombi soko moni ke 1 litre ko kite po na mama soki 1 litre eza muke po na mama osomeli mama 5 litres to pe osomeli 10 litres nyonso ezali biloko boyebi la providence alonga nzala bato bakritike bazalaka bazalaka mapeka solo yango nalakisi bino moko boyebi yango toza nango na mboka na biso sombela baleki ya basi sombela baleki ya mibali ata pe mama sombela ye longola moninga solo mapeka ko critiquer te kasi sombela ye mois de yo awa soko sombele mois de yo akoma solo kitoko akolumba solo kitoko solo mapeke ko sanini e ko sila comme ça yo critiquer ye e ko zala te ko critiquer moninga te kasi sombela ye moi chunga putu ko koma na solo ya kitoko alumba solo ya bana poto savon pe ezali ko bosa na baninga te pona savon basukolela bilamba savon ezali pona kosukola bilamba